Esika se moko pona kotangisa bana bazwa formation ya kitoko collège royal. Clôture l'année scolaire 2022-2023 na cycle maternel ya collège royal na commune limitée et Salamaki avec un pacte pédologie week-end eleki plus précisément mokolo ya samedi 24 juin 2023. Prenons parole liboso ya ba parents, ba enseignants pe batu ya ndenge na ndenge, promoteur ya firme royal les baobas géants monsieur Jean Velete abandaki nanu na ko remercier ba parents pour la confiance oyo ba pesaki na collège royal. Tika na yebisa bino ke ambiance ezalaki na ndenge ya kosakana te ndenge kaka balobaka na collège royal un meilleur cadre pour une formation de qualité ezalaka lufunu te yoka eloko oyo. Na kotala oyo nyonso bana ba démontraki et tikaki quelques parents indifférents te. Je demande comme cela à vous parents de venir. Ce n'est pas pour rien que je l'ai dit et que je vous invite, mais c'est seulement parce que je l'ai vécu. Je suis moi-même témoin de mon enfant qui a été inscrit ici, qui a évolué jusqu'en 3e maternelle et qui a changé même sa façon de parler, de communiquer. Et des fois, elle dit des mots où je m'étonne, tu vois. Même en anglais, elle arrive, elle dit des mots, je m'étonne, je me dis, ah ben voilà, c'est que je vous invite de venir inscrire vos élèves, vos enfants plutôt, c'est que je dis, vos enfants à l'école royale. Et je crois que vous ne serez pas déçus et je crois que vous serez aussi contents par rapport à ce que votre enfant va acquérir et va apporter comme éducation, comme savoir, comme évolution à la maison et surtout à la maternelle, c'est bon. Formation d'équipe bien makasi, bana ba travailler kitoko. Na ndenge na kotisaki mwana vraiment mwana travailler kitoko na royal. Bon ba parents o batikali na souhaiter bango ba ya vraiment kokotsa bana. Formation ya bien, qualité bien, zalia wa la désir. Tala, lisolo ya kwanga botikela bateke ya formation ya qualité na collège royal. Papa, maman, héritage ya solo koki kotikela mwana ezali obele éducation. Eza possible mwana na yo pa koma na ba capacité ya boye kasi se esika moko na collège royal. Ke yo. Oui.